Yes. Bandeko. Bokeba. Na mitone ngabo. Na mitone ngabo. Esika to uti esika to komi. Makasi na biso te makasi ya Nzambe. Ya makamusu to lekela biso koto ya makamu mobo sa Nzambe te. To longa biso moko te. Bomoni mayo. To pusana. Bomoni mayo. Omoni mayo wana. Mayo wana esenga na luka ndenge nini ko traverser mayo wana na kende na ngambo kuna sokola libie po la muki bien ndenge Oyoki elenge ya Congo tapelema 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 tapelema. Yes. Bandeko. Bokeba. Na mitone ngabo. Na mitone ngabo. Esika to uti esika to komi. Makasi na biso te makasi ya Nzambe. Ya makamusu to lekela biso koto ya makamu mobo sa Nzambe te. To longa biso moko te. Bomoni mayo. To pusana. Bomoni mayo. Bomoni mayo wana. Mayo wana esenga na luka ndenge nini ko traverser mayo wana na kende na ngambo kuna sokola libie po la muki bien ndenge moko. Oh my sika rebela to kima andeko Yoki mamangu Toto Zapasi Matura kufi Yesu Omoni Toka tisakuna Bisoyo Donc Na le mina koleba Kobanda 4h 5h Batu bazo kima makasi koleka Awa siko tooluka ndenini Ya kokatisa mayoyo Boso kokatisi mayoyo Mboksi manango awa na zongi nano nakende nazwa bana batika laki pota toka tisa na monizela eza mwa bien Yesu wangu sunga biso Nzambe wana kora kapitene ezwa na velo atuka tala kaka tuza forme tuza makasi tosale foro nyonso soko moni velo wana velo ezangi bapine mezaka jate ya pamba esungi biso makasi velo esungi biso makasi vraiment inshallah Nzambe aza monene ana makambo ya mutu te soki ezalaka eklate te kapitene akufi te atuka Baache kutembea Kenya. Panda. Wewe njia. Wewe, hadi basi. Tout c'est sécurité. Tozo souffrir. Moteur, terrasse a dit biso moteur. Moteur mabe ya ekuku. Epola. Ba mekaboye depuis wa chikingu. Diawa mokolo moko na njela. Ba uta balali na njela.
moteur mabe biso tokosuka wapi touti 20 jours ekoki ration esili yango tozo continue na souffrance soda sala basali biso mingamba na bino tokozwela bino badone tokosalela bino nyonso bomoni biso banani baresponsable pardon s'il te plaît bobokisa makambo na biso bo ntango toza na bateteni bazawa toza na bahome maladifi baza lokola balongo ntangeli te maladif deteni mosusu azawa aza maladifi aza na hernie etangre bon sikoyo soki abeli na nzela yekpaisi ebongo bolobake les éco-gardes basali boye bavioler droit de l'homme uweti boza wapi na etekeleke toza sikoyo na etekeleke na yekanga motere oyo batindeli biso na yoke elelu boloba ya sika biso toza banani erisi eke na mai sikoyo biso otovandi sa ration esilaki tokosouffrir sikoyo tosala ndenge 22e jour lelo wapi nuiti na kati ya parc parc national de la Salongo Kabonga sans les patrouilleurs nous les patrouilleurs toujours souffrir toujours souffrir alors problème est biso to souffrir solution te et à te soki solution eyei wana malamu soki eye te problème eza te merci na bino bosala ndenge bolingi mpo bosokola biso problème eyo ekokoma na niveau national sikoyo toza wapi tosuki merci sogne ou un paternel cogestion yango wa cogestion botosaka mibeko cogestion yango wapi ICPNS yango wapi depuis 2015 tozomona bien te eloko te pour nous les gardes les éco-gardes merci. Bonjour. Message très important. Zara pona kumisa nzambe ndala musibiso fuma lelo na tongo ya lelo. To muki kimia. Tukumisi mwa kumba nzambe vome kumama. Po ebele bala muki te ba masebele badaye mais biso to la muki. Kombo na vome kumama tina zamba voma to sepeli makasi nzambe bateli biso bana nayo. To banelaka to yiki kobundila mboka mais to yiki kokufa te to yiki kobundila mboka. Tokobunda pe tokozonga tomona famille bota place wazali vidéo bo partager ekoma epa famille na biso famille bota la vidéo mwana bino azali na kufite mwana azali abunda tomonana tosala na nekolo musala tondimaki tosala mboka azali na kufite akumisi mwanzani makasi pola musibiso lelo atonga lelo vraiment bien komone kumama. Merci pour partager ma vidéo et comme la famille bandeko bino nyoso ma vidéo pambula na komba nzambe vumanda ala musibiso bien asepeli bino nyoso ba bonne journée na bino ba bon service na bino vraiment tozali to kufite to sala ka ekolo Congo mon pays respect toujours au senti Nord Kivu yango kana sango yango o comprendre au senti bangomba ngomba nde yango o senti bangomba Este inaisha watu baba este tunamalizika basoda wanamalizika hivi batenda wapi babibi basoda wanamalizika basoda ba gouvernement muone basoda banduku muone basoda ba mama muone basoda baba
Banaisha este Mungu wa Israeli baba yangu. Watoto wa watu wanaisha mama. Wanaisha watoto wa watu, muone watoto wa watu. Mungu tusikilie huruma este, tulikuwa na Bwana. Baba tutafanya nini? Ona basoda wanaisha baba yangu. Guvernema mko wapi baba? Muone imani neno hii. Muone basoda wanaenda babi. Este tulipia huku kufanya nini Mungu wangu wewe? One basoda wanaisha. Watoto wako wanaisha Mungu wa Israeli baba, one watoto wako basoda. Mungu wa Israeli, ona watoto yako. Usijilie huruma, damu yako inamwangika. Basoda wanaisha baba. Tutafanya nini baba yangu? Usijilie huruma este wakikuya baba, tutafanya nini? Basoda wanaisha baba yangu. Na este nikikuya huku utafanya nini na basoda baba? Leo huruma, wana wabibi wanabakia watoto wanabakia yatima, wabibi wanabakia fele. Este hii baba yangu, este nikikuya baba. Mungu wa Israeli. Kolela biloko te yo sepe kumsanza kolela biloko mbona nango kolela kolela biloko te yo sepe kumsanza kolela biloko mbona nango kolela
mboka na guerre na est mbongo akosombela basoda ba drone po babundela guerre ezate mais mbongo ya okepesa ba joueur po ba gagner match ba montre or ezali ya kosombela ba joueur ba mapango ezali ya kosombela ba joueur ba voiture à cher ezali ya kopesa ba joueur ba enveloppe ya kilo ezali ba fa des sobo koma maele te bo sumba ya ba bébé vie za moko vie za la mi balete pe vinde te za la wana za la na don na briote o komina nu ya mabe apoko ye otsango na propre vie za moko mutu soke sala te opesa nzoto parce que ça ba jeter kolingaka te na mukilolo basungaka nzambe basungaka ete kosaba vansi te bokoyoka kilelelenge na munini yako bokoma mayeli moko foko zongisaka mabe na mabe po mabe yango moko esike vandi e comprendre que mabe esalaka mabe osoko point ekenda bongo miziki ba joueur na ba soda batoto ko protéger makasi za ba soda osoko point to beta ki 52 ans to kendaka coupe du monde te mais est ba boto la ga yango te to ke coupe du monde est ba boto li yango siko to luka to fanda na poste nini na position mboka na guerre na est mbongo akosombela ba soda ba drone po babundela guerre ezate mais mbongo ya okepesa ba joueur po ba gagner match ba montre or ezali ya kosombela ba joueur ba mapango ezali ya kosombela ba joueur abia basimba bosa ba video mo butu mo na ngoma to nyonja kaka volka nyonji kunga nyonji fo taba kore ba bino ko sa video mo bu papa me bo beta fu taka kunga nyonji mabe wa bango batebele batambanga botika za konga lo bana na esi bino bango banani basimba ngo babimi centre nini na Congo kibomango boyebi kibomango ko lo basimba bo manke ba grand frère na biso ba volcan bo manke bango ozo ne pas maman yo simba ngana aloba na yo ngana konga nyoka konga nyongi bino bovanda na ville kuna ne kozana zamba bino na yamba bino so to utala tala zamba na ebi ke o commencer à biso ba kuba PC biso commando chinois kamina yo boke ba calme kalash criminel on peut toi on fait les histoires banani bino to bino balo bino tika bino balo ba so lango me ba ding manini tika bino balo ba mandela o pe mandelo lango tika bino balo ba o tu sto ba to ba soda ninja lo bezati tigango boka ba konga biso yo nde to ya kinde mboko to ya kinde ba fanti. Bonjour bandeko nanga ba congolais, bonjour RDC Mobimba, bonjour ba patriote. Makambo ya este ya mboka na biso nana zo tromper banane basoda na biso bazo déclarer baza na posa ya kobunda eza lokola bazo mema bango na abattoir ba colonel ba major ba lieutenant batu msusu bazo teka bandeko na biso ba patriote o baza na posa ya kobunda na ebite est-ce que ba dénonciation to salaka o et comme la ministre ya défense est-ce que comme la mokonzi mboka est-ce que comme la premier ministre pona basa la ba suivi et le batanda ndeko sango contrôler commander et puis suivi zaté l'armée suivez zaté ba dénonciation pourquoi biso kake faye ba oboto la biso après te récupérer jamais to kota na ngambu o isika banguna baza mais banguna ka nde bataka biso bandeko nanga ezelo ko réfléchir nango atuka makasi ministre ya défense tozomona interview na ote tozomona effort na ote ministre ya défense fait quelque chose s'il vous plaît. Bonjour les amis. Bandeko nazoyebisa bino likambo ya solo. Bana oyo ya baluba ba oyo Félix atindaki. Bana wana basili na minembwe
bana wana basili. Ah non. Ba image mosusu za kolakisa te. Bandeko, ba soldats burundais, plus de 2500 soldats burundais par terre. Bano ya baluba ba oyo Félix Asare apesi ba onka mindu ki formation te nini te ba ke kaka usubusuka na minito nazoko yebisa bino baza ya kopanzana na bangomba na bayebi esika kokende te bayebi esika kokimela te. Mes chers amis, bana ya baluba wana bazali ba commando baza ba force boye na boye bana wana basili bandeko basili tumwa ndambo etikalaki na minito baza na bazamba kuna na bangomba bayebi esika kokimela te bayebi esika kokende te bazali kokufa bango moko na nzala na kati ya zamba banyama bakolia bango bazali kokufa bango moko na posa ya mai donc veut dire que oyo batikalaki kasi kokufa bana wana bana ya baluba bakufi bana ya baluba bakufi. Non. Faut voir les images. Non. Bah, soldats burundais. Ah non. Plus de 2500 bandeko. Il faut voir les images. M23, Volcan. M23, Volcan. Batikaki bango ndambo. Tokoti na Minembwe. Toye kobima bango balobi ke ba récupérer. Tango baye kokota. Toye kozonga. Ah non. Mawa. M23, Volcan. Oh non. Ba Burundais bakufi. Ba soldats burundais bakufi. Ah non. Bana ya oyo po bafana na bango na kimusala na bango ya kotumbola ka ba diamant kuna na mbujima na kiwewa bakomi ba soda bazoko protéger pouvoir na bango. En tout cas mawa baninga mawa il faut moi ba jeune ya ba 18 ans 19 ans 20 ans bayebi eloko ata moko te awa na minute oyo baza ya kopanzana na bazamba na bangomba banyama bakolia bango kuna bayebi esika bazo okimela te. Oh non. Ay. Félix azo bomisa bana ya batu pamba. Ah non. Au revoir et à la prochaine. Oyoki elenge ya Congo